Voilà, fidèle internaute, c'est le plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine QNX. Et à travers votre site préféré www.ehp Media. Je dis EHP Media, votre site préféré. Oh, Bolingaka, vraiment fidèle internaute, vraiment. Nga marche avec Nao Lingabino Mingi, vraiment peine à Lingabino trop. Et pourquoi pas remercier encore David Mbemba, on a la prise de vie, la PC Mbote, vraiment, et puis, David Mbemba, si c'est la prise de vie, directement, ok, na montage pour à côté ça, mais élément, mais tu peux si bonne guérison à Kevin, na PC Mbote place aux anaébik, ça va, mais fidèle internaute. Moi, je suis un maréchal de la presse. Pour moi, comme tout maréchal de la presse. C'est Rochelle. Moi, je oh ngana yo ya ngana bo ngana lo ba vérité oh discipline ni o senga excuse te ani ko mikitizate et pas leader po ba song se mouvement wana ba ningane ba confrère ne ba sala bisika monde ba zolo ba bien ni o senga excuse te pas ya leader po ba song se mouvement yango bu ba pena kutane lelo ngabi bon ça va na pesa ta micro to solo là pourquoi musala ya bongo pourquoi ko sanga ko to sa bongo pas ya leader. Pourquoi baningane ba komi koloba alingi ko senga leader excuse te pas son mouvement donc nga ba komi chômeur vrai chômeur ya osakana te boni osha bien maréchal de la presse yona benga yo mokitani mozalisi donc ça dit yo ndem to kambara bango tu nde bazaboye bazaka idolo pa na yo bafuka melaka yo bakumba melaka yo donc yo za nzambe na bango za mozalisi pe mto kila bango na pesi bambote be na bana batu bakolanda biso na bangola ba poto braza partout dans le monde entier yo muluki ba faire donc ça dit que na lo makambo yo marche avec maréchal moi mususu sont tolo baga yango futo ye baga we ko botela biso lobby banana batini bango ba ko lobaka ngana indiscipliné moi ni petite soana moi si wana sona mina zonga mama bien petit leader na yo te masa na collègue na nga wana leader na yo ana futa te tondo sa biso tout pas fa wa collègue na nga do ezaka ke fa Tatiana ala leader na yo atikala za leader na nga ana futolar te atikala omoni petite wana biso tout on travaille pas fa wana collaboratrice na nga ne zalaki kaka mais ndenge sala kaka makambo simba te do na minute tina zolo ba bena bwe mais ya ma chef ngala longa pa bulembi na pa petite nzela na yo kosala opesa nga nini ko iba bulembi je fais opesa nga nini po yemo na akopesa nga nini yemo na nukutu héritier itele mozu ya pasi opesa nga nini Tatiana mozu ya pasi ye moko héritier itele mozu ya pasi opesa nga nini opia nga nini nyoso wa po alongola yo mouvement akotikala kolongola ngai te ngai nde mutu nde na mikenda po apparemment leader est consciente na bango sa suche bango te aze conscient dans ça pas na été papa au moins dit tout ça toi ba grand garçon to bongo beba nene avant na bongo to kende bon yo pa na ngo kumisa wana biso to benga yango batindika chakal na nenga makambo eza ba jalelo bando ko se mobutu 32 mobutu 100 mobutu sala 100 asiko na 32 ans wana makambo jalelo papa wana no kosa wana za jalelo ndito ndo kumisa ko bangwanda bando kumisa mobutu ba ngunza karniba wana no ba jalelo papa wana za mama ba jalelo ndo kumisa ke mobutu sala 100 masala 100 te mobutu sala 32 ans e ba jalelo ndo kumisa ye mais pour vous dire que petite wana jamais na tikalo za mwa musana ye nga na aka collaboratrice na nga tondo sala pas fana wanted ne sali ke makambo benda na ma petite wana na ninga bakama ko géringa te ako géringa te ngana na mais bango balobi osenga pardon ne yo lingi osenga pardon te babi yango tu makasi indiscipliné bon on va faire tout photo ye baka lelo jamais to ko comparer par exemple Tocha Ibenge na coach ya MC ya Bukavu dawa ngana na CV na orchestre wana ngana sana ba leader minene ya moko yo ya Congo bazana muta batamakambu mais masa no mda otakemi atakia yo mtalo ba abi yo indiscipline petsu wana petsu bon dans le baka masa diso petsu wana mobali ça ko lo bablo wana par rapport yanga petsu wana ngam na zoayi na présenter omoni marché avec yeyo omoni maréchal yeyo c'est normal ba petsu ne baza wana ba yeba ka o musique bango bazo sala bango ba sa musique po ba yeba bango ba TV mona bango bana quartier ba betele maboko mais biso dato sota betape wana biso to sona betape wana teke bana quartier ba betele maboko to zo lesa ba dans kopo yo pourquoi senga Tatiana pardon raté Tatiana papa bon mingi non moi maman Tatiana marche avec son loba yango mais babi on no bonne o senga pardon pour le senga ki ka pardon te mais mutu lo na bientôt lo ba na réalité des choses Tatiana futa combien na tchebe na maman couper Tatiana ko futa combien
Oh, tu vas battre 300 balles na moi et ça. Papa, tout le baraba, tout le réaliste. Eh papa nangai, yé moro nan ku karota mo nango. Ils pas même tout ce total karota mo nango. Bon ce que ya futa nga zo. Yé moro na hérité tel mon ya pas ça à mo futa nga zo. Mais abe tape ba nous tout monde ba bato. Andu la zo beta na sima ya batu. Yé ya cheme na libaya ka tenenge za bena kwa che libaya ba ba koti. Ah mais chef. Tout le rappel mama. Bon ba bi 5 mois déjà album Simbi. Papa, album wana o biso to bimisa wana. Nakotanga pe comment on target. On a bon ba pesa ngaba tamo sina koko. Est-ce que yo connais auditoire bena na ville OK bena na kata victoire au monde ba tekango. Mais tout le monde on beti na RTG ba tsheko moi 10 000. Soki ba tshama na RTG par rapport à récompense. Et ça ka kete ba bulelo ni ba ko tcha ouvle ba tcha documentaire ba lexi moi publicité ba bwaki na katikati. Ye ba ko tcha ba ndenge ni. Papa. Maman ngai veut dire que tu na tuna ite bende. Te omoni na fanda ngini na parler na Hollande landa ba loba na yo ka ba pesa ba message ba nini yo ba bengani yo bobo. Ngani yo o senga parole de discipliné. Ça dit yo siko para commando amela grenade yo aye mutu makamu yo ngamu na assassinat Lumumba ngai yo. Oh tiro kangayo tiro wewe shetika lo. So mwana okena ba sina ba dimension o mutu assassinat Lumumba zangai ba ye ba onke yo para commando yo grenade za na kati peut-être na mama ko sala te papa o to beta tu ne le petit ni wana. Olobi eh petit on a laissé les enfants faire leur délit wana bana papa pas se charger eh wana bana wana mwana on se charger eh te wana mwana wana benaza mwana bebe ndika wana mwana biso to abatu mo boiso to tali biso to ba gerde bangayo anza pas bangayo te wana mwana ngai wana bena mwana ngana mamba tv bena mwana nga bafansite wana bena mwana ngabi tumana ngeza ba jina ba bitumana ngeza ba jina ba marco ba mbonzo centre au moins place ngana remplacer ba ne o mona que c'est 10 000 bende e PZT nanga e PZT c'est un leader nous beno bon na nenga makambu na moi c'est comme si que na nenga makambu na moi esimba te e PZT on makam nanga mo ma lili ou bien ko te ou bien ba faire nem mon musique to beto yo musique to beta so bokoti da ba sentiment ya su musique te libale bomi musique libala nde bomi musique ya Tatiana alingala na grande sœur na Cindy yo moto yebi tant yo so bagete ya za roi Tatiana za reine simba na 3h30 libala nde bomi fiona alinga ba ba ye ba ni bango mibale ye alinga anga ko pesa na Cindy leke ya balana tant ya lobi ke ya za roi c'est que ya za reine c'est peut-être ba no epeka ke zo ken ekenda ka bongo musique ko ngekenda ka bongo marché fait yango wana siko monike ngana ko sa nga siko na ko sa bo soto wana te yango monike na bimi PZT na nga papa na sali 5 mois na lobela ka disque wana mena zo na ucha mtema ko te anta mo ya préféré ko te msu yango suyo te nga mama mwana kuna ko loba te pope chana no ena za na zo mutu azamu dabila ke mabe vena nga kama pa la kila mabe ko folo midi la kila mabe lelo aye ba logo tie pa maestro abakola kele pe kama be petsuana ninga zana na ninga makamna ninga ba fera ko jiringa te soka so charge na limité olobi ba biga na limité ba on ba kangi limité migolo omoni ba makamsu to lo bakati papa lo ba yango ndo ko fema ba biga yema kangi charge na limité migolo musique lelo akini papa kolinga te to impressionner abatu Tatiana banda bimisi disque na betini to le kana ba cheche na balema na ba bar to kendaka yo ka Tatiana na na betaka musique eza yango te musique eza bafle musique eza bar ba yoka yo musique obeta ba concert makambo ekende yango boyo osenge pardon po biga obeta te yango boyo osenge pardon na place de kuna ko senga tana ni barbara kana pardon ngana ko senga tana pardon fo menga senga barbara ka na tali makoma ngana ko senga pardon te batonga no bule bango ba ne ozela yo senga pardon pas so boulot yelo ne ozela yango no senga pardon azo so boulot yena nga zaona na makambo ba boulot na nkutu de nga basala nga transfert ngana luka musala chete ngana kuta yeye moko na kata sala zofanda ni disque ni eloko ngam na sala ke ti lelo bat ba ye pe ba ko okese pe ba ye mbaye mais makambo ezaka yobika musique na longolio te ngamona milongwe na boy na ngama ngamukete na to beta ba musique bana mikeba wana beza musique ya bana o le vena ngabulemba lo ba laisser te ba te papa mama makambo suta na ko loba ona ofinga na tuni yo mto zala na ba répétition ba concert ba prêtre ba te quand on dit de prêtre to mona ba fait na biso lelo ba fait Didi Kinwani ba Willy Mouché ça sentir bien papa sentir nini sentir bana matete bana na bakana tomba so leki tombo moni ba umbo papa wana ba sentir matete lemba papa wana musique te azo beta musique à quartier wana non musique te papa musique wana so se sacrifier na ko so te yo kufi pega wana papa wana te ngana que c'est européen carte drumba ke luena yolo qu'est-ce clair bimi na mbanza nkungu micro bimi soki na bongo ya mutu regarde mutu ka meto bomani to chani ba poison wana
Mais bah tout là il devait nga fay na pale na bana olinga na TVT na fay na nga aki concentré pas ser na pesa nga chambre na ofana migolo ser na ma butaki ne milki mais na fandi ba bengani ngai ba bengani nga ba makam te pour indiscipliné te omoni le loto tsaka ba faire le loto to sangisa ba mbinzo na bikala ka sate mbinzo tikala mbinzo bikala ka sabiti ka bikala ka mais apparemment to mona ke ba loisir comme trop na musique ba vanti ba moté oh eza boulot comme biso la bala to ya na ba loyenge moko te ke mutu mo ba ko petara ba câble mama est-ce que comique qui te perd alors bien so bo miki qui na cadre mo ngeza non peu normal ba comique qui ça oh biso to luka eza nga solo lo bi na miki ça na miki ça pas Barbara Kanam na miki ça pas Nathalie Makoma ton romi qui pas par exemple encore na chasser na nani oh attends l'oreille de la perle il était mais t'as un peu yo ba ya danger yo ibsa nga nini obi ba sero wana ba voix ba jaribu ba voix kala na t'as nne ba voix lelo siko lelo yo te au moins siko affaire eza awa normalement so tobito la musique to sobeta musique tout à la lelo musique lobi nango tout ça ba grand garçon tout ça la vie makambo ezebele on s'en comprend musique est à venir mais to linga te que to betaka musique ba sentiment na ba loisir OK par exemple ko futa biso na be loko moko te OK par exemple biso lelo ba o ba musique to se sacrifier to kata ba nchiki pona ba bulo yo lelo so to tanga la ba nchiki mais lelo to bite so to za ba to lelo so ba université nini papa mais lelo musique on te kata so ba nchiki mais na ko linga te que mutu moko boya ya mbringa tête pona telemele na za liboso na mais on a lo bagete o bungila nga na oyela si vous pas cabo c'est boulot mais ni impressionné au salaire pas cabo c'est boulot on a fait ngai on a fait ma solo na ebige mikolo kineza contrôler biso tout zobina ya kolembula alobaki yango cette fois-ci vous allez danser soyez prudent bomoni makambo et cette fois-ci azobike buka mbeto zoya makambo ne le capo c'est bulembi 424 mutuna ngai na za no pala na udu ya osamba udu na zo sabino ke cette fois-ci bazo bina bulembi Azef Sabino ke nazongi te parler na ngai retour du trône papa nazongi na place na ngai tala fomo na papa ya mbinga na nini ayambanga na 4 champagne papa na biso ke mon père na mon père papa na lango kumisa beta tena ka boye oshe kumisa ka tena ka boye olobi papa tena pa kumisa ka boye te ya bulembi sava makamuneza kuna kwa bulembi musique ba responsable tozoluka ba leader par exemple le lokete ça dit ya sande ye bulembi ça dit que musique responsable ndi yango tozoluka mon voyage ya papa wana okesa makambu okesa makambu c'est mon voyage là papa mbanza ngungu na boma na plateau de bateke boso makala na de kwanga bo zonga na wangila wana te papa to beta makambo mke mikolo wana to sola siko Champions League to lobela siko ne banzoko na biso mamini oyo nango oyo tokokuta yango musani o wako bakisa nakata kupa kabosi bon pa ya bulembi ezaka ki na zongi na orchestre na ngai bon yebikaka ndenge za la kaka yaki mo ba mésentente mais ve to solo na petit na ye nga ndenge ya la mamutu a marche to zongi si va s'épile na petit na ye voilà to kobina 424 to koyemba bulembi soyez prudent makambo tout mais quand à moi na ko lobaka ki était musique to beta lelo photo ta lobby sentiment bien mais lobby nango to za banani papa kala mingi te elobi nango fe na biso bless bula rende kita na kipara ngana ko lobaka ke ten kabose fin kabose makamu yende to taila mikolo donc sois sûr que pas kabose ozala convaincu par rapport aux agi patatiana bon pas kabose déjà na sala po pe ngana tout oyo pe ngana esprit wenge ngana esprit wenge balo ngolo ba ngana sala misia wenge pe balo ngolo ngana esprit wenge kokotsa omoni pe yo wenge ka ngana esprit wenge pe omoni na boy kokotsa esprit ni wana ba Africa jazz te papa yo mwana ngokesa shora mbemba papa wana bokesa ba shora mbemba yo mwana madiata papa wana okesa solo place nazo beta ba chef avec Maréchal ko seka te papa to tolo ba makambo to ba colère po biso to se sacrifier ba vie na biso pona makambo yo donc ngamuta ko ya place tata papa moni musique akabose non opposition na majorité ba yo ka donc mona to zana li douce ya kati donc ata li douce ba mpuku ko zongo ko bina kabule bulembi ya ko bia ya kutumba papa Samantha kabose donc ça dit que musique ndi yango wana ça dit boko bina soyez prudent ya Johnny Mbembe ba Obama ba Wanda famille c'est la famille ebiga ndingi zala kaka mais bientôt là bukambetu izoya kala mingi tu wana boko ba zonde bon toi dans la poste contacter nga donc ça dit nga na pesa numéro nga mona yambaka nazolela ya Willy Musheni bando la kikar tilelo ya Willy Musheni ya Willy Musheni ya ba Willy tilelo no lela ka Cleza TV plus ya Willy Musheni 89 55 26 962 uzinga mbala moko wana 89 55 26 962 plus ya Willy Musheni 89 55 26 962 aux Rochelle Massamba yo para commando le premier porte-parole oyo
aboya ka buzoba yeyo nga yeyo na lobi yango c'est-à-dire confirmé par yé moko le maréchal de la presse ça fait ça un maréchal yeyo dans le plus beau ya ba internaute yeyo o meko tshete to doute or ça mo kilinaye soit boyenga na kota ti vomi achanga tampuku to mpese po bomanga na lipapa merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. So pas bengo zonga mouvement. Te na kozonga ti wana ba okese na kozonga suti. Ti wana ti. Ba ti salaire isu. Te salaire ba ocha ne. Ma ti salaire. Wana te. Omoni bango. So ba ngbazo ngai e koma seconde cher. Et comme trop cher pour ba koka suti. Wela lwa transfert Neymar ninga ke na Paris Saint-Germain. On est Paris surtout qui donc yango ce que mon pas voulait mi makambo salami. Les transferts kuna absence na yo ni ne. Ni papa ngamuta makambo yeyo. Muta me maraba faire no krese yeyo. Tu na wa charge. Akoka charge te. Ye aza mutu moko boefa ke nina teka ta na ba pharmacie, teka na ba boutique, ya za na ba musique te. Ya teka na boutique to na pharmacie mo quelque part. Ya namte. Mais de mon ko tchaki bien peut-être un mot tika la. Nga siko na tika ke na ndenge. Tika la na TV. Pesa ke mo loko moko boy dans l'essence qui était na flash. Ke soana nze yo. Na ko pesa nyoso te. Na ko tchai tuté. Muta makamunde yeyo, muta ya na ba faire no krese na bango yeyo. Muta memela ka bango batu. Mais pourquoi perdre muta makambo? Muta za na vitesse. Ma solo yango wana tozolo bana wenge papa soko moni ke te tizolo babu ya ba kolenga na nganzi ya ne naza so na lo babu na nganzi na ndinga mukete bon idole no ya ba porte parole idole na nani bon nga na idole na ba porte parole tout oya ba mbogo yo mingi na respectera pe na mon vie à moi Roger Ngandu wa pesa biso cop na omona mama ya na nga dadi mola soda ya mobutu ya makasi na omona ba garçon plaisir na omona ba yana nga ba Roger puis Roger na omona ba yana nga ba Sankara de Kunta ba Papi le Prince ba Marco Mopandi sango ça dit ba yana na tout wana na respectera bango vraiment na bi que bango tout ba idole na nga po garçon plaisir chez Ferrego là wana bena yaya pena donc molobeli et sans oublier ce que idole na nga ce que ça dadi mola on a vraiment na machara ba monter dadi mola masanga pe Francis Dibaya la mona rapé et na moni pe jina pe même fier pas kendra ba ligne na ye donc voilà donc musique eza yango wana quoi donc musique o tozo sala oyo papa eza musique tozo lobela ka oyo donc toyebi oyo ko futa lobité mais petit wana na zebsa ogara toi omoni yo ampesa ampuku na fina yo na yo na leader na yo bokozonga bolo bokuna na kisangani boketeka ba mbisi ya mokwa ki obo teka ka wana mi balé merci beaucoup merci en plus na disu ko sapa ba leader ba meladi ambate soko yebi ko meladi amba nous non ça te no ba no na lobby bien que na basi ba meladi na lobby boye mwende na longo pa leader wa meladi diamba na ko sa super leader wa meladi diamba lisuti basi ba meladi diamba ye nzambe nango kolo nango na ko sa super ba leader wa meladi diamba te fona sa ba leader pa musique responsable donc voilà merci beaucoup Roger Lobé akosala lisusu pas ba leader o ba meladi diamba te merci beaucoup. Merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Et puis, dernier message. Bon, dernier message des Arabes qui bana poto, bana Luanda, Pichumbo motu de contrôle, nazomona mbala moko wana Ivikote, nazomona Miss Lova le roi d'esprit, nazomona Baudelaire Kuyena, nazomona Sensira après tout bana poto Luanda tout. Le bélier Rochelle Massamba autrement dit para commando amela grenade yeyo 45. Assassinat Lumumba. Mutasasina Lumumba yeyo, mutasimba ba faire yeyo, mutamakambo, mutaba faire, ça dit que moto ezama makambo. Yango nazolo baraki bana poto ba soutien plus 243 89 55 26 962. Le marché de la presse confirmé par Yemoro Marché avec les plus beaux de l'internet. Check. Merci. Merci beaucoup Foma, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On est qui bien Rocher vraiment soda, vraiment porte-parole Moro soda. Merci beaucoup vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. À Kepa ya Venaye Kabose Boulembi. À celle de retour on a parlé naé. En tout cas, on a pu parler au biso Zalara. Merci beaucoup, j'espère que tu vas sur retour dans vos paroles pour te confirmer que bien bientôt soyez en plein boulot et que ça là bien. Pourquoi pas remercier David Mbemba, la pession mot te place au sali, il me na prise de vie, David Mbemba yayo, Kevin yayo yangwana, bonne guérison, na bigero a bien, ainsi que samedi prochain tu aux anayo. Si David a payé mon bureau na ina ngwende na yo tambula ndingo tambula. Pourquoi pas remercier Massatou et EHP Media, à commencer par lui-même, le contournable Nzambe patron Edo Amani Raman. David Zop na tombo le bogo. Le contournable Nzambe patron Edo Amani Raman Nikota trop puissant plus que la puissance elle-même. Père Moya Mbinga quoi. Père Moya Mbinga boy. Nous sortir à mon noir Mbinga boy. Père Moya na pesi mbote place za toliani mo makayabu. Moi basoso bafumbwa moi table moi to faire ce que to lia ensemble mon nga côté na ngevide na baki kota père et moi mon chef avec baksa oko nga damana ye quoi et ate au patron mo ya ba nini ga lulendo vana on te biso to lia na ye
tozotambola mwa tour ndenge ezalaka kaka. Merci beaucoup na osepela susu Ramani Kota trop puissant mwa tour na kini osala bien totambola susu ekosala bien makasi na pesi yo mbote na famille Amani Mobimba. Pourquoi pas penser à maman GH sans oublier maman Brigitte Nakat Allemagne na pesi yo mbote place aux alliés de retour confirmé. Ya Sheka Kabala la principauté mai Nakat à Londres. Na pesi yo mbote place aux atala yo babiso yo ke bana yo ke no monte marche avec nenga konda nengo zongi boy marche avec aroya munene. J'ai dit et j'ai fini, ciao, à la prochaine, bye, merci.